biso langage na biso tikala kaka laisser les morts enterrer leurs morts batikala na biso phrase wana terrasse na kondana yango après église parce que église biso tango to bana mike to yebaki église na semaine bakolise bakende ko répéter banzembo bakoyemba il faudrait que ba frontière na biso nyonso ya RDC par rapport à d'autres pays eza la frontière eza cernée na armée na explique que chaque jour tu ne peux pas entrer dans une religion ozoko sala bilan te lokola toyebi ke tozala bato ya mbongo ebele na mabele na biso na zamba na biso na mai na biso il faut école ya police ya bana mike bandana ya armée. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Vandi na Royaume-Uni, topé aux Anandeko na Londres, Pesa et Sango. Il y a agence de fret, il y a professionnel, il y a Ngoyo, avec des diplômes universitaires, il y a Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan Avenue Boubou, numéro 9, Matongé 2, commune Yakalamu, référence école Monseigneur Moké, Van Eza Koyananda en Angleterre, pour na kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndaku mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe bameli. Yo ozana nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafret, eza na Angleterre, si na Écosse. Kafret, eza la capé fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafret.com. Encore une fois de plus, Tokutani, Tokoka retraité sujet, Oyo, Namoni, tout ça qu'on répété plusieurs fois. Peut-être que l'autorité baza trop branchée à la solution, mais biso tant que ça la constat, tout me ka partager ensemble ba idée wana. Kokufa na est. Il ne faut pas tout mettre ça dans l'ango. Parce que je suis en train de m'imaginer pendant la guerre Ndengezalaki, tant que Kotaki on a Kinshasa, moi personnellement j'étais à l'hôtel Tava. Bandeko, ba rebelle ba kataka courant na mai. Imaginez biso zaki na ba chambre. Ozokota toilette. Mai potindika ezate. Moi j'ai vécu ça. Et il ça là que moi à continuer au côté toilette ou ana qui sous-sauté. Il fallait que le pas batu. Bango pe lui mai ezate parce que ba toilette est na Kinshasa ezaya mai solo oyo na yokaki na chambre. Na tikali kobosa na ngote mai pe ya komela kozwa wapi biso tozalaki mipaya toyaki koya. Maintenant je suis en train d'imaginer mes frères de l'est oyo baza na zamba na malili oyo za na est, s'il vous plaît. Makambo oyo il faut ete ya biso makasi côté ya biso makasi. Ezali ya komita la biso moko. Pourquoi tout ceci nous arrive? Ya liboso bozio nzambe apesa biso na mabele ya bakoko na biso. Esali convoitise ya bato ebele. Ya mibale biso moko tozwaki au sérieux te pays na biso. Ya que tozana bozui makasi et ko pesa biso ba problème na ba voisin.
totikalaka dans la distraction totale. Baoye bakotaki na musulman, baoye bakomi ba chrétien, tobandi ko beta mbunda. Tango toza ko beta mbunda, tofandi likolo ya bomengo, toza ko lela nzala, mais toza na bomengo wana, bato oye bazalaki musika, balobi, voilà un peuple bizarre. Azana bozio biso tozoluka, mais afandi likolo na yango, aza ko yemba kaka nzembo, aza ko tungisa nzambe. Ala pesa biso, Yahweh pesa biso, oh nzambe pesa ki biso déjà. Bakoko na biso bazalaki ko travailler mabele. Baokata bilanga. Basali ba Congo, basalaki libende, basala Congo. C'est comme ça que eux demandaient, prient et glorifier Dieu. Période na biso na ba religion étrangère, ezalaki ya kofanda na temple sans travailler. C'est pourquoi vous voyez, nous disons, rentrons na bonzambe ya bakoko. Il n'y a pas de fétiche là-dedans. Exemple mi balé na ici. Ici on est des fainéants, mais ici on travaille. Tant que voisin moni que toza tina na babele na biso mon côté. Mais il est venu. Il est venu. Na moment wana pe kaka biso ba congolais biso moko na niveau ba est. Bon excusez ngana loba parce que histoire to lingi to bomanguka ko boma. Na ibi na ba Kivu nyonso wana ba Goma bato bazaki na ba minduki na kati ndako pour lutter contre des voleurs. Au même moment ndenge na Kasai na yeba ki ezalaki ndenge wana. Ba ye na $100. Mutu azozo munduki e protégaka ye apesi. Ba pesi $100. Mupaya azomona. Ah, ce peuple ici pour la corruption, il est facile. Ce peuple ici pour un rien, il peut hypothéquer sa vie. Tolongola qui défend na biso to pesi. Lelo totikali tozolela. Maintenant tango tozolela, tokanisa que tout ça la bilan na explique que chaque jour tu ne peux pas entrer dans une religion ozoko sala bilan te bokomi wapi boandenge nini. Cette distraction na biso ba noir tolongolago pendant que maintenant toza kolela lela po toza la libre en même temps tozo sala nini. Tolandana nu image ya bana mike oyo bongo tozonga to continuer solo. Omoni bano baza likolo ya mindele baza ko former bango kozala ba policier. Mais bana na biso ya motumuni na se baza ko former bango ko ganga na nzela que Jésus vient bientôt. Nous avons toujours dit le Christ a existé. Et puis il est mort, il est parti. Nous ne sommes pas contre la religion chrétienne qui n'est pas la nôtre. Nous voulons faire voir que, attention, Israël est sika bokendaka kokumisa bazana armée makasi. Tango bamonaka moindre pepe ba atakaka. Botala ndenge bazana Palestine. Biso sikawa oyo to vivra na Christ te. Ya biso komaki nzambe kosala. Ye wana sali lisusu. Mais regardez que nous ne formons même pas. Il y a que oyo situation tozo vivre oyo lele oyo distraction to salaki. Est-ce que maintenant le lendemain ça sera comment? Nous ne parlons que du Rwanda. Nous ne savons pas ce que le pays Moussous Bazo Kanis. Nous risquons de terminer avec le Rwanda. Au moins Tanzanie à la Mouki. Tobandi Soussouko lela lela. Le système Tochabiso Kako lela lela. Les autres formes
bana déjà baformaka bango na police bazo évoluer omoni agi nango. Mais soki oye awa komona mundele auti Europe azoloba n'enrôlez pas les enfants dans la police et l'armée. Regardez cet âge, image sur la discipline. Bazo former lobby ko sala ndenge nini. Biso to ko sala ka plaisir na mundele. Nous sommes allés en conférence à Paris. On a dit et vous venez vite pratiquer. Pour sopembe baza ebele makasi na monde. Mais mutu mwinda akumisa lisolo ya il faut limiter les naissances. Il faut limiter les naissances. Nyonso ba yebisaka il prend. On vient avec une nouvelle religion va pécher, il prend, il défend. Natango tango to touchaka problème la Bible to Coran, mutu mwinda zo silika makasi. Sola na économie on dit que c'est sola sport bon awa bonzambe omoni bakosa balamoko. Mais vous ne voyez pas ce que nous vivons. Baninga maso préparé déjà moana biso toza na kati ya buzoba lelo plaisir na biso école ya métier ezate. Bozala na école tozala lokola toyebi ke tozala bato ya mbongo ebele na mabele na biso na zamba na biso na mai na biso. Il faut école ya police ya bana mike bandana ya armée. Toujours kokola na formation wana bapesaka ba formation mike on n'est pas encore à l'arme bazo ebe sa discipline wana discipline na RDC ezate. Tango mutu azokola na discipline policière discipline militaire tango ko jwa diplôme d'état na à côté armée ba lakise ko beta munduki s'il vous plaît. Soki moni ba Corée ba ko tenir ba Chine mani pour na armée. Soki ozana armée makasi te ba ko mono zéro. Mais armée a bien discipliné bandana C. Et non biso to sala kana stade de Martyr Boye to zo recruter ba policier mi yibi nyonso ye kokota. Et kolukani naza na munduki pona opérer facilement. Comme conséquence les hommes en uniforme ont tué, les hommes en uniforme ont tué, les hommes en uniforme ont tué. Likambo ya Est est dépassé biso pourquoi? Tozalaki distrait, tozalaki ko se préparer te ba surprendre biso. C'est tout. Autozo se venger bonaboye, c'est inutile. La Chine ne s'est pas vengée contre le Japon. La Chine a préparé la police et l'armée à comme stable. Japon va bouger le sous-sauté. Nous-mêmes aussi préparons-nous pour que tous les 9 pays limitrophes babanako banga biso. Mais tant que bakoyeba que tozana biso kaka boye, il y aura rien. Na lingina tia lisusu image moko pour na continuer matéa. Tolanda. Ya agence de fret ya ba professionnel yangoyo. Bandeko nanga nyonso boza kuna na Europe. Nous sommes sérieux ndenge moko agence ya fret Cafrex ezali sérieuse. Awa tozali na Matonge. Na Matonge awa tozali na avenue Buburu numéro 9. Soki otindi eloko ekomaka yango esekomi. Donc batou biloko na bango basako ya ko retirer. Faites confiance à Cafrex. Je n'ai jamais vu ça dans une agence depuis que je fais des tours. Une cliente qui se repose, un soleil ardent, comme nous sommes sous les tropiques, on commence à servir à ta sucré, à Zomela, en attendant na stock ezebele na kati, ba mimisele kolina ye. Cafrex, pardon. Visitez notre site web na www.cafrex.com. Omoni chinois oyo mwana tchelo kolo asali pente africain pe mwana na épée azuyaye position d'attaque. Cela veut dire ceux qui chinois oyo a attaqué a rokuta mwana oyo aza prêt. C'est ce que nous devons être nous aussi.
Il faudrait que la frontière na biso nyonso ya RDC par rapport à d'autres pays, eza la frontière eza cernée na armée. Tozana bango na vile kishasa ba kotambola pamba munduki paibo na boswani na loko muke toka. Non. Il faudrait pour sécuriser l'armée, c'est pour sécuriser les frontières du pays. Bazala na pembeni partout. Et puis village non sur limitrophe former des militaires. Et c'est l'activité prioritaire. Bilanga militaire, police. To salandenge wana. Et puis on a quatre pays, to salipe ba mususu. Dès que tu as prêt, ceux qui m'ont attaqué, tu agis le col à mon oeil. Toujours position déjà. C'est comme ça que ça se passe. États-Unis a joué drone naïe et y a qu'autant pour la licolo à Iran, Iran a bombardé. Iran n'a pas commencé des explications. Biso situation et depuis bandaki, kaka explication. Kaka va réunion. Agissons comment? Préparons-nous à la défense et la meilleure défense c'est l'attaque. Si tu c'est tel ministre qui a fait ceci, c'est quand le président a dit cela, nous nous entre-accusons, nous disons des choses, tout ça, ça ne nous donne rien. Tout dégager des budgets, formation en ebanda, il y a makasi. Ce qu'on a quatre formation, c'est très important. Secret moko mususi zala biso moko. Parce que mutu akoya former yo, soki a former yo makasi, akobomba kaka parti. Pour que un jour so ça problème na ye, akobeta yo par rapport ya vide atika ke pa na yo. Qu'est-ce qu'il faut? Et prenez des gens, mettez-les, bateau à recherche, en balistique, en armement, en organisation militaire. Que vous créez une méthode au monde à Zanangote. C'est pas impossible. À Zomala, les gens la préparent. Oh, il y a qui fait sa formation à Bisso, ceux qui il y a Bisso dans mon Congo, pour réagir. Tant qu'on organise qu'on a robé tabango pour la kisaka bango et l'hôtel te, ma coutu tozana yango kolekao yaye. C'est comme ça que nous pouvons nous sécuriser, s'il vous plaît. Et ça ndenge moko na match à football. Bossi Botier, 1-0. Adversaire a menacé à égaliser. Si vous avez un système défensif, le goal léopard à Salaka, bah égaliser bino, bah gagner bino. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours attaquer. En ce moment-là, adversaire a dans une situation moko boye, il y a retranchement. Touti kabiloko oyo tolingi to sala. S'il vous plaît, notre manière d'être ne nous a pas payé. J'ai récemment suivi une vidéo où des Congolais en Belgique, jeune Moroboye, ont attaqué maman Mora à 60 ans, une maman rwandaise, attaqué Nanzela. Oh, bino ba rwandais, maman Sala Mora biso, rwandais, maman ya batu, azana banana ba fille, attaqué pour la nini. Toi, tu as ceux qui 32 ans, vous attaqué maman à 67 ans. Pourquoi ça rwandaise? Même si vous avez un candidat on a Kagame dans la politique là, est-ce que maman on a la maman ya Kagame? Pour attaquer Nanzela, aussi Mbena Bilamba. Quel manque d'éducation, même si vous avez un ennemi à Kagame. Rwandais soutenir la politique à Kagame. Pendant que vous faites preuve d'hostilité démesurée vis-à-vis de tous les Rwandais, y compris cette maman que je vis dans la vidéo, laissez-moi vous dire une chose. Des dizaines de milliers de Congolais vivent à Nyamirambo, à Kigali, aujourd'hui. Ils sont professeurs, pasteurs, coiffeurs, entrepreneurs et j'en passe. Même si vous en avez raison, Sorobandi Bitumba Makelele, au tort. Les luttes brutales réussissent très difficilement. Les luttes intelligentes, par contre. L'Église a affaibli l'homme noir. Réveille Ndaeko Kundaï. Prenez l'exemple à côté Kagame Kangi. Je vous répète toujours, il a vu qu'avec ça, ça n'ira pas. Parce que regardez, terrasse na kondanango après l'église. Parce que l'église, biso tango to bana mike to eba ki église na semaine ba korisa ba ko répéter ba nzembo ba koyem.
Il y a des petites réunions là ici. Culte ezalaki dimanche. Mais oyo sikoyo mindele yeko favoriser ko pesa ba congolais idée. Il y a que vous allez prier sans cesse. Cela veut dire chaque jour. L'homme congolais n'a pas une autre possibilité. Il ne sait pas lire un autre livre. Il ne sait pas lire une autre histoire. Il ne sait pas réfléchir ce qu'il peut être demain. Nous, on lui dit toujours, chaque soir, l'émission n'a pourquoi Mbunde Kobanda. Misiki a terrasse bêta, il y a église à réveil bêta. Tout ce qu'on dit aux gens, miracle, 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 miracle. Mais miracle, ango, ils ont na fièvre ici. Miracle, ya, ton moni masango est poussé, belé, parce que basala qui prière est botti, belé. Il n'y a rien. Vous ne voyez pas ça. Il faut qu'on vous explique avec un dessin. Miracle, miracle, miracle. Ce qui moussala il n'y aura rien. Preuve de Jézawana. Un siècle avec le christianisme. Rien ne marche. Biloko nyonso ya kolia ezauta na batoyo. Baji kosambela na dozo moke. Si vous allez en Angola, les Congolais sont allés prêcher. Vous allez à Brazzaville, les Congolais sont allés prêcher. Nous cherchons quoi? Ici même, vous faites la même chose. Sur ma rue ici, église des 8. Mais avenue Moko, il y a 400 mètres. Église 8. Mes frères, réfléchissez. Kuna na Chine na Ngwanzo, bakangi ba église, ba Congolais bazaki ko kende siko kuna tous les noirs de Nigeria tout ça, ba sala ba église parce que là on prend l'argent facilement, bakangi kangi kangiango. Nous ne pouvons pas vraiment réfléchir. Qu'est-ce qu'on nayoka kabatu mususu sans église Congo mawa, Congo zana mawa makasi. L'église n'a rien foutu. Na longola l'église catholique, église protestante, bazana ba université, bazana ba école, bazana ba hôpitaux, mais réveil. Il faut qu'on kanga. Il n'y a rien, s'il vous plaît. Bakanga nan to mona ndenge to kotambola. Ba terrasse belé 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 belé. Awa tozana vacances. Na moni foire teo ifungoli pona koteka bakaye moins cher, balate, ba uniforme pour préparer les enfants. Ba jeu ya bana ozo fungola bango intelligence, il n'y a pas. Nyonso kermes pona masanga na misuni. Partout. L'autorité devrait dire non. Ça nous abrutit encore davantage. C'est ici chez nous, basala ka publicité masanga 5 minutes yanzembo. Bazoembela masanga. Jamais okoyoka bango 5 minutes na yoka kaka kala zamba oh zamba 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 ekobota tout ça voilà. Na yoka katabule aimi balabala nzela balabala la rue balabala avenue okokoka kokumba yango te obomba nanda ko ima baninga ayemba boy. Nayoka soki dianzenza na grand frère soki vangu bazomba bino bato ya makolo pe boyebaka liboso ya kokata tala ngambo na ngambo tala gauche na droite banzembo ya boy lelo komekaka mama pesa sima papa beta tonga kurdung 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 oyo atana leli ataboyoki ko sala ngari. Voilà ce qu'on chante. C'est ce qu'on va écouter dans nos terrasses. Bourgmestre so azuka mbongo apesi ba tout terrain. Lelo to komi na buzoba bozozo avenue ya batu momimba bakangi batie bembe na balabala. 2 jours tolela tolela. À Lumbashi, on ne le fait pas, c'est-à-dire, nous démissionnons Yarozala Batu. Ceux qui ont dit chrétien, la Bible, l'éternel des armées, c'est-à-dire Zambazan armée. Il savait que sans armée, pour ça les logotés. Chaque jour. Et quand vous criez Dieu, 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 il ne viendra pas.
Parce qu'il vous a montré lui-même, par rapport à la foi chrétienne, même chez nous, Bwana Majesi, ce n'est pas venu de la Bible. Et ça, ba pays, ba monde, mobimba, ba réalité, que c'est comme ça. Et pour avoir une bonne armée, armée à liboso ezalaka invisible. Or, armée invisible, pour vous alanango, ezalaka nabawei bao bakufa. Nde ba pesa ka possibilité armée invisible. Na guerre tango komaka makasi, bao bakufa, balamukaka, bazui corps. Bako melate, bako sala guerre, basi disi bazongaka. Tel que na expliquaka que na ba 17 heures. Okomona na Kinshasa bato batondi na bazele ebele bazakaka bato yo ya normauté bakufi balbimaka bazwi corps basali efe makambo basisi bazongi ekamusha bino te. Alors soki basimetere biso ka ndenge wana basalte banini tala mundele akokende na tombe ayebisi papa ne donne-moi la force, j'ai ceci j'ai cela, adieu fleur accueillie. Biso langage na biso tikala kaka laisser les morts enterrer leurs morts. Batikala na biso phrase wana. Il te dit cette phrase à côté d'un pourquoi dans l'église azoloba Dieu d'Abraham. Mais Abraham est mort non? Vous voyez na niveau to bungisi maele. Wazana mato ya koyoka ayoka. Merci. Pa maman au vandi na Royaume-Uni, topé aux anandeko na Londres, pesa sango, ya agence de fret ya ba professionnel ya ngoyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Ben na Kinshasa, tozan avenue Boubou numéro 9, Matonge 2, commune ya Kalamu, référence école Monseigneur Moké, van eza koya na ndaku na Angleterre, pona kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndaku mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe bameli. Yo ozana nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafret, eza na Angleterre, si na Écosse. Kafret, esalaka pe fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web à www.kafrex.com.